Le top bête bleu mon Afrique. Pourquoi je ne pas l'Afrique? Il y a aucun sénie na Congo bimaka. Et dans l'Afrique il y a quartier là et à terre. Mais bah il fallait ça numéro 1. Fallait un numéro 1 bat ba lo bango. Et mon a bête ba bakali bambata Keba Ibrahim. Respect et ça. Ndabi segi avant Bob Marley ko fait main quand on bossa ni no bossa na. Musique le plus écoutée du monde. Du monde. Ah. Ko fait bimi avant Bob Marley. Comment jouer bazalaki n'importe quoi. Oh, ça va fantir. Oh, on gauche. Oh, leader américain. Oh, leader. Respect ezala. Respect ezala. Tu n'as pas ça yo. Ah, leader. On va baquer ma personne ma bête leader américain. Bino bozier, oyesika, olingo bano baba. Olingo kito na kosaka ba débat ba Congo. Mutaleki Kofi Olomide azate en Afrique. En Afrique mobimba. Ngai na sunga wenge. Nga na sunga wenge. Tina bana na bango. Na bandimi na bango ngai te. Bandimi na bango ngai te. Beaucoup kabona na boulot mais par na ba message par rapport à ba. Te ngali na pas sous famille te. Ba message a combien na CPA na ngote. Donc nga la famille ka tela te. Pour le ba pour papa na ye ba sakara bande ko na ye. Bona ka meve rambo to bilobe na zolo ba wana. Bona ndeketi. Bolanda kete. Leader américain balobi na bino so bolandi meve rambo mitali bino. Bolanda kete ya kutanga na quartier la te. Mati ona zamagela kila sambriaka yemo lobaka. Njora sambriaka. Te faire comme umela. Te faire comme umela. Azar artiste mboka. Mais azar bloqué trop. Est-ce que bloqué trop ba libérer. Parce que c'est pas le wenge ba betinga 12. Mana longo liango. La longo li douzuana. Na longo avant les États-Unis. Na Chimba. Ouais, je m'en 13. Ngabi tala bateau. Ba swanga ta. Avant les États-Unis. Omi longo li. Chobolilo. Mosaka kao. Dadi mula koloba boete. Facile ba koloba ngote. Mosaka koloba ngote ba la les États-Unis. O te sibe penga longo na les États-Unis. Mutu ta koloba ko. Faire la ranchora et ça va battre le monde. Au Congo. En plein voyage, mais. En plein voyage, bah, au démissionner au Congo, on a un salon. Bah, dis. Jack Pot au salon. Rien. On a un salon. Rien, boss. Mais oui, tu dis pas ça, salon. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, Bayeli Biso gratuité à santé. Bazali Kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 €, 100 €, 1000 € na yo contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela la page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Ok na mode ya paiement, soit PayPal, to compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, Bayeli Biso, gratuité à 100. Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre sur Congo Mokili. Ibrahim Abdi, moi na Kolo Lopango de retour parce que moi nous te dérangeons qui maintenant là c'est bon. Voilà pourquoi on est de retour. Un grand merci la technique Nepso Mobimba. Je vois Imak Makengo derrière la caméra. La bonne sanité monsieur Sims OP. Ça la rappelle Moussala bien. La bonne sanité monsieur Anelka. La bonne sanité madame Capriski. La bonne sanité ma confrère tout autre exerçant un bon boulot d'ensemble au sein de cette entreprise. Merci Naya Aline Mwimba parce qu'elle a confiance. Il y a autant de temps en temps. Et merci à l'honorable Gaëtan Kodia parce que sans yo l'honorable Nga n'a habité quoi. Et ceux qui nous ont basungi, Kalate, moi le Morizo Kota, on a compte toujours il y a pas partenaire. Et ça là bien l'honorable Gaëtan Kodia, l'honorable Rémi Ayayos, la bonne sanité docteur Jackson Lubanga, Oazo Chabiso toujours poids là toujours Moussala O, la bonne sanité tout le master O tous à on peut Hermon à Casablanca et les autres à Kina poto ça toujours Moussala, ça la bien la bonne sanité les sous-souté, la bonne sanité les sous-souté.
Chirac Adundoi, grand frère propre, na bosalité, bosa et belé au botalaranga. Aujourd'hui, mon nom est Zalaki, mais aujourd'hui, on a préféré quitter le terrain. On a un leader américain qui s'est à haute, on a un lobby, dans le quartier latino, on a place Kofi Olomide, on a un musicien, on a un bango, salaire. On a un orchestre, on a un salaire, une enveloppe vraiment. Madame Capriski, donc on a un lobby, venez à Kofi Olomide. Un grand merci. On a un tout. Je la rappelle de Bisso et Lélo. Nous avons un bon leader américain. Bonjour leader américain. Ouais, bonjour Ibrahim Namaël. Bonjour Batoutou Bisso, bon week-end. Voilà. Batoutou, on a vraiment ça va. Et ça va. Leader américain, vous avez le bon niveau. Leader américain. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Ça bien. Vous avez bien. Le salaire, c'est bimit. Il y a bit. Salaire. Il y a un souffrir, il faut pas nous foutre. Nous avons maman foot. Oh. Vous avez maman foot. Quand tu as été foot à Bisso. Tu as un vivre en lobby quartier là, tout le monde a du salaire. Yo, tu as un lobby en salaire. Ah? Vous avez un lobby en salaire. Et quartier tu as salaire déjà. Vous avez déjà. Salaire mon abongi c'est là, il y a un maman dans mouvement. Souka dans mouvement. T'as des papas sur travail. T'as des confrères sur travail. T'as des confrères sur yemba. Et là, le leader rebelle comme on n'aura pas, mais travailler raté, bah yemba raté. Il y a mon basili avant. Bah basili ka bango moko. Et ça a dit à quoi leader? Un manque de travail. Non, il y a beaucoup de travail bien mon. Ouais, on travaille quand, on travaille à ma casse. On a bien formé la Kofi Olomide. On a bien formé. Dans la vie, dans la excellence, on a eu mamoutou au CP là. Na aginaï. On dirait 36 ans, 32 ans, 38 ans à Sugiwana. Mais tu as l'âge. So yemba. Kolekana bango vraiment. So to lobby, o to lobaka. So to lobby que via sala banzembo belé, balba me belé, koloba kolekana kwa wenge mobimba. Oh to fingi. Non, eza bongo la vérité parce que abosaka dire. C'est la vérité on est le mo chopé na mo conflit na bato ya wenge. Na conflit ezate. Donc ngai na sunga wenge. Nga na sunga wenge. Tina bana na bango. Na bandimi na bango ngai te. Bandimi na bango ngai te. Donc nazala Kofi Olomide, excellence, ambassadeur de la culture congolaise. Nazala Vienanga de Boloking, Vienanga soin, Vienanga propre. Le 2 septembre, tu as à Pointe-Noire. Voilà. Le 3, tu as à Brazzaville. Après, tu as un concert Afrique. Il y a Canada, États-Unis, Espagne, partout. Donc, les émissions viennent contrer l'équipe. Tu seras le prochain sur la liste? Naza. Naza, parce que mon salaire n'a Ebima qui Naza, tu peux payer. Leader américain, c'est là où on a dit qu'on fait le midé aux ongi lobby n'a pas l'air à foutre au salaire parce que belé. Tout le monde a bon, tu as banni à ma corps, vas-y, bas salaire. Ah, il y a tika to futa ma pardon. Ah, il y a un futa ma boy kala, pourquoi tu as dit? Bah 7 ans la futa ma so. On a la team moi tu vas na futa maté. Tu na CG. Charlie Rubenga. Futa maté. Tu na. Ah, bah de bon chez JB bien futa manga. Tu na Mosaka. Ah, yeguta lo bon, tu na tiki na lembisi no momuke. En tout cas, bato bota la biso. Bon dérangeant là, tu peux pas. On va question tu ni. Ah bah tu comment tu finis? Kasi yango on a le lobi sur notre côté na jam. Oh, ça la game mission na vebo kingandi. Ça fait bien terre moko. Moi je suis là bien faire. Moi habite tu na CG. Charlie Rubenga. Ngasa la taille comme Charlie Rubenga. Après sikoyo. Et comment on finga bo ça. Le autre sur la mingi sur la quartier latino, mais on va essayer quand même de parler aussi quelques news de là où tu venais. Vous avez dit bon, mais pourquoi pas? Et Zaraga? Bah, bien payé sur passeport en haut. Et Zaraga, il balèze, c'est un zoom. C'est ce qu'on a aux huiles des services, aux huiles passeport ordinaire. Ordinaire. Parce que tu as dit des services. Mais des services, il paraîtrait au Bimisa ni 10 francs pour nos oies. Passeport de service, leader américain. Et c'est l'identité là. Mais l'identité, non, il y a un peu de misagi, mon pour ça. Moi, ils ont un mouvement. L'identité là. Identité là. Pour nous avoir travaillé dans le mouvement. Vous avez travaillé dans le mouvement. Bon, ce qu'on a dit que bané na salle. OK. Ce sont bané na salle. Vous savez bané 4 ans. So bika bané na bané ce qu'on a salle. So ba bisko ba futa ngezande. Donc ba pesa un passeport on est ça bon. Ba tout ce que ba biko ta. Et ba bio ça mingi on réclame mingi passeport on a parce que ça a visa il y a Schengen. Est-ce que nga Schengen est bien dit? Kitoko. So ba bêtement na Schengen. Est-ce que la
Ibrahim moni non on a raison la porte tu n'as pas na kitasa moni meuble to vendre moulai o papa papa faut so rango Emma Mila Palace a des femmes bon na banque té a tonga yango za comme ça a saka na kitasa na porte que na vacances ya mo porte té a kinwa a payer pas mal le pont ngana ye na mo frère vient que payer tonga maman na parler na mo frère to que na ngana papa na bajani mila o comprendre donc nga fana na Congo nga fana na Congo na fana na Congo au va au Congo mais il paraîtrait peu 20 jours à mois réclamation il y a États-Unis côté la team tu habité là la longue avant États-Unis il y a un boy na problème na comprendre ngai au moins ba message to solo na wata ala na ngaza boss après tu na moi si ezaki ba message mo choquant OK un message mo boye na moi après que personne na importance na la valeur te pour ça comme na ngai wera papa na Sankara pe na famille na ben non mon que ngape na donc de France au quartier la terre de personnes za ngaité mais est-ce que ça à côté nini na makambo wana na makambo Sankara côté parce que ngai Sankara Sankara azako lobela Zakari parce qu'on a côté Zakari na gazé Sankara ya lobi Sankara de connaître na moni que ah place on a ça na moni na zo ngai papa biso mais papa mba yo no ndeni le vina so ko dal ko raman c'est vrai que au sein nazalaka déjà ngala déjà bona ka meve rambo to bilobe na zolo ba wana bona ndeketi leader américain na bino so bona ni meve rambo mitali bino bola ndeketi ya kutanga na quartier la terre bati ona zamagela kila sambriaka yemo lobaka njora sambriaka meve rambo pesa kana bakana na kima bango voilà c'est pelate bona ndeketi soko lobibo ngana na quartier la terre apa so kimela terre ya chika suka na mouvement yebisa aucun seigneur qui quartier de la Congo c'est on est international alors aucun seigneur qui quartier de la Congo bacha ba minora pas pamba ba ma contrôle ko confier le mide ka ba minora pas ba ko le belé ah leader américain oui mambuana ya wata esili to beta mangama susu bazonga passeport ba so bazonga sibete ba to bi ras ba vela nga janka tu ba bisika babi chika ngo esanga pelo te ka vanda awa voilà ya ka vanda Congo pe ka vanda de parcelles na Mboko de parcelles na Mboko 3 fondation Zizi Toko et puis c'est le groupe moi nsele ba to ngani fondation Lili Zizi Toko ah ba to ngani déjà ko na yo buka na rate ngana sana ku te ka vanda na Congo po te bo ke teza te bo te bo so na Congo obuleka Congo na kena betata kayo ta 15 à 20 ans na pays bon na Congo et là bon. Voilà, leader américain, relation notre cas, on a hérité Watanabe, c'est vrai que Spiritas, de retour, déplorer mon comportement. Mais du moins, famille, c'est la famille. Donc, beaucoup de boulot, mais par un message par rapport à. Tu as sous famille. Un message à combien on a CPA dans moitié. Donc, on a la famille qui a la terre. Pour papa na ye ba Sankara bande ko na ye so li gamba papa pe on a photo son pe on a 20 jours leader américain papa na bino c'est dit à quoi parce que l'autre photographie peut dire manzaka pas bête mo li sola papa na bino atinda ga yo ba bilo mo ga bon on dit le manzaka za eloko lobate ayi mama musique te ayi belo côté ayi ba eloko ya ko sala musique te ya la diga mama ngala ngatanga na kwa mutu te papa biso aleki papa bino parce que lo one est dérangeant mais bala wenge ne bazana na ocho so ozo wenge mo mosangisi bango mutasa bango nyonso sangisi wenge mo bimba so to ke même na babone na YouTube faut faire l'équipe akobi 1 million au moni mwana wenge so sangisi bango nyonso to bango za tala ba 500 balba ko faire ça la plus de 24 albums les gens dans ezo ya yip sanga pela bana wenge ne bazana na sanje mo aspirer nzema kwa Diena nzema kwa Ngobila. Vous comprenez? Non, l'accès à Olympia. Bazenit, Bexi, Basal tout. Na bango sonné bazana bana wenge. Yep ça net tout ça boy. Nana beta en Afrique pour les confier au midi. Toi na ba concert à Afrique. Na la vérité. Sur le boy comme ko finga. Ya ko finga te. Ya la vérité, ya on ko na papa kaka, ya na so Jimmy Belao, aleki ya na bango mexe. Pourquoi pas ça na yaya? Ah yaya na Jimmy Belao. Ya Jimmy. En tout cas, Venabiso. Ya Jimmy Belao.
Yalanga Jimmy Belao aleki ya na bango. Un grand merci à Bruno Lubika mbongo ya propre venanga Bruno Lubika na posete. Yana ngai Jimmy Belao nanu. Oza yana yana Jimmy Belao aleki ba yana bango. Yana Jimmy Belao patron. Yana Jimmy Belao soin na sele mama na rumba. Calamité presse pas yemba. Presse pas Zakar. Presse pas Jimmy Belao peleka. Ah na resta qui vient sur quadra ko ramam to sombe la presse ba biaka. Te ko tama ba confite ko fia patron. Moi ko fele mide. Ako memaka batu même siko na poto chaque semaine. Voilà. Boke na lundi mardi mercredi jeudi samedi dimanche. Oza makambu ya Jimmy Belao na oloba. Alobi so prend ça c'est makambu na ye asombele car. Alors, Jimmy Belao. Voilà. Et ça, la grande année, nous venons de Kofi Olomide, Abimisa Momo ya malamu, maloba malamu pour la presse Babia, le jour. Kokonae. Amon Babia Koufate, ya Babia, Yewana. Yewana. Amon de Babia. Photocopie confort. Na voix. Na voix. Na voix. Na makambu. Nyonso. Papa. Papa. Ya Babia Mona Koufate Yewana. Yewana. Et ça la bien quand même temps aux hommes la presse Babia azo kende pe bien na banzela musique ça te fait quand même du bien. Yego Simba azamo na musique abotami na musique déjà concours déjà au Bossala on a déjà bato voté na niveau moko mais babi yo na manike de John de Bossala ke Babia katana na wana bilobela ye musana mo mutu baso voter na musana e tama kini mo baso voter ba voter prince wala baso ligi baso voter page ba baso voter partout ye musana ma ya mama na biso te ya mama na biso te mama manike te manike ya zaye ozo comprendre ya manike ya zaye. Voilà, je suis toujours avec leader américain. Il y a Aline Mwimba depuis Paris, na Bossani Yote, Belinda Baza, Anita Baza, Viens à Bruno Lubika Mbongo ya propre Dadi Baza. Bruno Lubika Mbongo propre. Samakila, Aboma Mutute, Adefape Mbongo Mutute. Il y a Bruno Lubika. Il y a Boye Bagé. Moninga John Peter. Moninga John Peter. Vraiment. Bato bota la biso tozana pour sala musala bo dérangement biso té sala bien oh tozaka bota bay bato ya boy non biso totala boulot normal. Leader américain, on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe encore na Chitani Ferego la balobi le rôle a fallu aligner na ye lisusu yo alboyani makambu na yo yango mo soutenir no bagolo na bien buli ba congolais ba mitia mabe vraiment c'est sous le niveau V. Ça n'a pas question na terre. Yo mo na mission ma vie leader américain yo mo na mission zo sala zo kumisa faire gola. Na biboye. O mote ba tutu ba sundoli faire. Ba tutu ba komi o sabo pokini orchestre faire. Nga bana vana Congo na bulo orchestre faire na kota. Nga za na quartier la terre. O ko pa na solo mo. Nga kishinjora. Ya mona bete ba bakali bambata keba Ibrahim. Respect ezala. Yosko sebane muninga so faire na prison. Artiste yo yambaka ta que journaliste. O sepanda za prison. Jamais na reçu. Comment te clair woni boxi. Même ba clair woni même ba événement tu ba sala minene. Azamona wenga suka. Azamutu amerita ki même banderole ya soutien na stade wana. Osuko ngala mo ikaba sunoli mutu. Et mutu comme umela. Et en tant qu'artiste congolais et tirer la mukona soutenir ye. Attends, mais c'est le bien. Moi, tu me connais, mais c'est la raison de l'Eli. Non, qui passe dans l'Eli. Et pour dire que nous sommes comme Koloba, et on sait pourquoi tu n'es pas faire. Non, faire les ça. Non, on est déjà remis sur la main pour parler. Non, tu as poids. Non, tu as poids, ça passe. Parce que si on remis au chapeau, ça veut dire quelque chose. Au décevant, on se souvient de ce qu'on a commenté. Là, vous m'avez confié que donc. Na vandi libela na suku ba facture te salaire na ngona salaire na lazo liboso la vidéo reste papa liboso na zo 5 matisus na quartier te to na 500 siko matisus mati makasi ba biso ba tsenga 700 ba tsenga 700 il y a 1 million 400 il y a par mois et vous me la tebu les 5 jours les 6 jours il y a tika ya la fa na pardon ba biso na travailler bien na sebilo na la sala rater ko kendaka bikima kimate na ko matata baba à 1000 hectares
et puis kachate ba prime ezalaka nde toki ba ponto boye ba braza ba prime à danser à part ça là équipe na mamba faire équipe voilà moni makambo itoloba eza ba popularité tout le monde a awa tant bakangaka Arkeli bakateli 30 ans je suis Arkeli na ngalinga ko taper Arkeli le problème est que motema ya mawa je m'excuse faut longola match pour battre poto batunenga na émission to salaki la fois passée puis comment jeune on a rappelé na 20 jours à moi beauté banini puis comme mbonde là ce qui est moi salité vraiment le problème est motema ya mawa neti 20 jours abula na yedi na vanda bena tena yoka abule ki akebeta akoma pas faire jamais atikala ko kanisa ngote za na ngote jour na to vandi soko be misoto bando sa liboso tango bakangaki Jésus de Nias d'ailleurs dans le babi ezama bakangaki mundela kanga pamba te so bakangi ba oyi bande ba otike to banda ko zongo lokola bla 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 to komi ko vendre au fur et à mesure 45 jours l'équipe jusqu'à présent on va bêter moi na mbata total abo simple chiffre ba ko kanga inde ngwana te mususu fausse identité et comme moi marambo belé d'habitant avec ko vendre bi muta sepela na place à passer moninga azati to lobaka il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime pendant qu'ils sont vivants donc ceux qui mutaza vivant il faut ibisa ko linga ko zela na takufu avec ko vendre bi singa na mamba ferré toi na sentir en ça lenga vraiment bien té na moni benake banda ba événement nyonso les cas événement moko te et lobela susu makambo ya faire pour ba mission na pe mikolo ba lekte to lekana bonga dimanche na télé abi na babi basa ya ko vanda tikala apporter ata appui parce que to lobani okokyo pia mutu mbongo te mais prière na okoki ko apporter pas mutu abi nazana eloko o ngana ko pesa faire te soki ka na apporter soutien na ngati de mon que jour avant ngaku nazaki pe sur rara je suis ferré 100% préféré nazo apporter au moni dans le monde de la musique tous ala kana ba en moko boye bana ba côté outité maintenant musu mutu moko au monde pour faire mon place à ça ebi na ke qui sunjoro ya ne pas na ngate mais apporter ka soutien pas na nga dans loin de kokilo ba ko ke pas na e lobi tous ala ki ba bataille ma tous na biso et pas pas nouveau pas Koffi Olomide tous ala wana moni ninga ya mbaka bi quartier latin ya ba Kisinjora Kisinjora quartier latin na bino sikoyo mutango aito ko dara to zonga yo moko do moni kaka lobby ba pesiko ata yo mo sikoyo bien ya Viera Mbwezala nini moni ninga zo lobat aloba a soutenir peut faire rigoler ve patala gati aloba na ete tali nango ete maintenant so se ba vie msora yo lobelanga OK lobela suso ko kumisa mutu wana te ve tali ete nengo za na quartier latin soko lingo o apporter apport place ezaka ke dialogue eza nango mabe eza nango te sala na donc loin de là pona ba fan ba kanisa na bango kutu te ke o ve aza soki ni donc en tout cas motema ka nga motema ka ya te faire comme umela te faire comme umela azar artiste mboka mais azar bloqué trop mais est-ce bloqué trop ba libérer hein mais est-ce que solide quand même dans quelques autorités mboka ba meka kolandela moi li solo moi cause ali tozo senga ni na gouvernement ya oza mama to senga gouvernement mama France mais babi parité pe bana wenge ngomoko pe moi 12 pe beta mali pour na mama France on va pour parler mama France pour parler Mama France. Il y a Mama France. So de Mama Congo to do na gouvernement. Vraiment ayo kabiso. Oh Mama France. Pardon. Mais leader américain au web ça na ba golo nini parce que to monio lelo ozo soutenir lelo chetani pe moko ya biso ba artiste okolo bana ba golo nini ba hôtel biso. Ouais na ko ça. Réaction na yo ba golo ba golo nyoso tu bo ça na courage. Na yebi que tant faire bi ma succès matane nga zalaka voilà omoni mamse zalaka nzambe mo ayebi bolanda o eleka na musique te ezama musa musique voilà so na maki na lingaka ete bon ezaka la msoso babilobela langa pour faire ça que mission moko na kakeni mokonzi basela ko faire l'homme de la sepela na honte yo na zolo bakina lingaka te partir mission na sala mais na motema langa maboye eza polele donc nzamba protéger nzamba batela bagolo na yebi ke tango to bima victoire za biso quoi donc ba jaloux ba tika na soni quoi donc ba onde ba jaloux quoi
batika na soni. Voilà, Bajalou batika na soni le bas vient na biso Kissinger leader américain oh vraiment beta mo ba poto ça na pas mon minene tisi ko zo continuer. Tika na kene bilo koma na kene poto ndeni. Na kene pe bambushima na kene pe ba Congo. Bilo nga mboka so ya Congo. Kenda kutu nini kutu Rwanda ba goma bandini. Na kene pe ba goma ba Rwanda. Bolo bela goma trop. Bolo bela ka ba Lyon. Mais faut te le bela. Bolo bela ba Bukavu. Te na kene Bukavu. Leader américain. Oui, pareil, l'équipe Gomate. Oh. Oui, les choses sont vérité. Elle est dans Gomate. Ah, il y a ma richesse, ma camaza, quoi, n'importe. Pas mettre un bon tabou. Ngoma zo bima so ngende ni siko batala ndanga ya chika siko batala ndanga shu oza kuna parce que ba yebita ba koma goma ba comprendre comment goma ba comprendre quand ba zo mali leader américain yom to cartel en place Champs-Élysées ya wana zaki ba base base ba base so ba kimpi voilà je suis toujours avec leader américain en tout cas bateau bota la biso un grand merci Nabino parce que au moment où on a zalaki moi santé dérangeant il soutenir merci Nabino tout bota la biso ya Aline Mwimba kalate marambu kitoko na bosanité leader américain soki mo na komi ko wanga na papa na ye pona yo ezande mwana ni hein mwana ni boye biteke fallait lobby que non alekana kaka abetana quartier alekana kaka Isaïe on reconnaître soka reconnaître na été soka boyi na été mais tu sais que ba parole monsieur choka pe ba leader non wa kofuma mamke papa mba kofuma zo zaka mama grave choka na vie oh ba kosela ya viol oh so papa mba soka wanga nene nzaba likola ba fan ba yebi ngana zaka na kofielo mide eloko oh soit kofi na vie oh choka e vie ne mobimba oh ba kosa ya viol pour faire ko violer bakosa viol mama papa ba eza ye boyina eza ye ba ukile yebi nzambe likolo yebi c'est tout mais leader américain ata bino moko bino bozala mais comment on moko ya bino ndeko na bino azo ndima ba effort o kwa d'accord man ko felo mida salate pona ye kuna soit disant ya leka na talaka tande kuna zaki na pas et puis na émission nini monde entier batale émission ba regretter il paraîtrait ba ndekopé mususu ya média ba ndekopé mususu bazo regretter na nzamba futa kofi yango mona azaka na succès orana ken pianat yango moni azaka na succès yango mona aboti bana loba mannequin mona tie bata ba didi mona mwasi ezo pesa makamu kofi azana ya nzambe so muta wanga ni naye muta boyi naye nzambe mo ayebi ya mukile so mona donc mikuba nyoso aye moko nzambe yebi tala liya ndima ka mutu asale bolango ndima elongole yete voilà elongole yete so ba bonga na kofi elongole kofi te monte kofi agine 66 ok succès fou ba contre belé ba contre na za ba contre la konkoleka kofi ba contre belé via zakaka allo Canada Vasco Mabia la kuna au travail allo Elvis Salom aux États-Unis boya ba benga na Point Royal mabe na Tanzanie mabe Kenya mabe donc en tout cas voilà maman mi kepa pamba na songa za na kofi eloko choka kofi le quoi maman le couteau viol wana tela mukini nyo surtout pamba quoi ya okendeka liboso sala musique bientôt l'album légende place va toi comprendre qui est Koffi Olomide to roya na masoa les majeurs parce que les majeurs peut batela biso lianga mbanga ba peut-être so générique mo mikolo to découvrir bien to découvrir ngo et puis to en studio peut to zoper moi ba live on est au sala bien leader américain a confirmé nous depuis Kinshasa to zo mettre depuis Kinshasa to bon leader américain mais leader américain azo belela yo les gens se posent des questions Koffi Olomide a saccagé Fabregas na ba mission à Paris Koffi Olomide a sali orchestre à Paris on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe au juste et dans 16 il y a Fabregas Christelle d'Endologie comment Koffi Olomide a récupéré tu habites ils ont nini juste pas la vie sur Koffi Olomide dans ces années dans ça Fabregas il y a personne comment va la na pote basa kelo te na bater na kenya na mbonda aziba ba phrase ba sala kelo te patron bossa ba ko tsheka te ba 1000 euros et c'est bango biesi ba parona ozo la roba sala kelo te balongwa déjà na balongwa pa Fabregas kala ba tika na bango na
Mais quelque part peut moi journée moins gratitude tu wana basi balongwa kalama mais ça fabrique ça aux États-Unis et comme vous donnez venez ça complot na batika na bongo na mikili ba blo mo ba bongo oko c'est la venir sur ma caméra non batu batu na biso ba bien to soko ba message message lukuta message lukuta ah nzambe voilà leader américain tozana yo le but tozali non na répétition à contact Koraman nazongi pa na biso salaire obete biso mo salaire ngaka salaire dans le mouvement tu tambolo za salaire te na souhaité Blanchard Moussaka a regretté qu'il na départ na yo na la team Wata un petit conseil na vient na Blanchard Moussaka a bien regretté ça s'appelle wenge ba betinga 12 mais na longo liango na longo li 12 wana na longo avant les États-Unis na chimba ouais je m'en 13 ngabi tala bateau bazwanga ta à 20 États-Unis chobolilo Moussaka kao tala umeninga na ganja film na pena Rambo leki Kofi Olomide pire petit Kofi spray belé dadi mula koloba boete Francis Diba koloba ngote Moussaka koloba ngote bana va aux États-Unis o te jibe pe nga longwe na nga États-Unis mutu ta koloba ngo fera kanchora et ça va la monde au Congo en plein voyage au démissionner na Congo na go salon bah dit jackpot au salon rien au salon rien boss mais aux États-Unis il paraîtrait pas te belle dans linga peut aux États-Unis on ah il paraîtrait pas te belle dans linga peut aux States on qu'est-ce que le tigre bongo te ziba kende ah ako mi wono kataka kales na bo katela kales leader américain pardon na bo katela bato bota na biso na Kofi et na soki na papa so na za l'aise na za bien papa so l'équipe papa bino na yemba na lata na kitoko na mituka na bandaku babi na ba palette parce que ezara ndako ba moleka ndako wana utezaka nango papa ngape bakabeli ngape ka boloba nga un jour bongo te et chance na ngati ngape François Zizi e kabeli nga terrain na sele donc ma yere nga François Zizi e kabeli nga chance lochi ok ba kabelochi oh non pale on ezaka ba moleka zulama écoute passer ngo bosco del pire les agana te ba bit del pire ayena te ayemo bonga ba ma campagne te ma campagne pe mo ya bandal pe ayemo bataka ga wala eza chance bataka ga eloko ya ba mo eza chance na bakabeli bango on no pale on batonga mabiente mo bebiga batu bataketo bebiga bataketo nde balobaka otanga pale bakaba mais mbongo bakabaki po somba bolo batu bakaba eti kembongo beto somba bakabela biso il faut ngabe mbongo ala se bakabela yenga tant que le pont bakabela yenga mo bosa que tant so ko somba pe loko na mbongo bakabela ki opi. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. C'était la 20 jours à leader américain Otozaki nae ibino mo bobiga bana poto botala rabiso. Mais leader américain à Roloba, il faut aloba moi petit message surtout na ba ndeko ya ba kofifi, ba kofiette, ba na quartier latin parce que ve azongine bongo latino. Mais ça là yo non nene ko yamba na ba omba ba soferari et ba soferari ba sepeli makasi. Ba moni e okondi a soferari pela nga okondi ndoko papa bino ngoma deso za kan ko nyoso wa ba viande fraîche ba makabu tu on batela nga boy comment mutu ko konda boy ndara tela nga boy ayaye ku se kondi boy boss bangana ba quiz bata maboko bango tu ba rona di bongo blana ayaye bango tu bazo kamwa ba petit nga ba montagne bango tu ba kamwa il se rekondi on suna kitoko te tant ka motaka lobi kana zongi bote bimi enda kwa ndako pardon. Merci beaucoup na ba Kofi ba Kofiette au bana Brazzaville au bana Pointe-Noire et là non c'est un pardon tout suis peut coller na orchestre nga bien quartier latin o ebimi sanga o salanga bere kwa no sango soutenir que ndako bato na comprendre que ndako na quartier latin. Merci Nebo Yambinga, merci Badaya Shop, merci Eddie Durand, Papa na Galia, merci na Jean Lumbanga ba directeur tout.
merci beaucoup na batutu. Donc na CP de Makasi et puis merci mouvement pour ça bien programme quartier latino dans ce quartier atenezana ma solo zaka na Brazzaville les deux toi na Pointe Noire les trois toi na Brazzaville ba mama la bandule donc na septembre na susu le to beta bilo mo ba Afrique pour biso na ko l'Afrique ça OK c'est ni na Congo bimaka et na en Afrique ko le ya quartier la ta et até mais ba bi pe fallait za numéro 1 fallait un numéro 1 bat ba lo bango bien numéro 1 en Afrique. Tant que livre A. Avant Bob Marley, qu'on fait même quand il y a musique le plus écoutée du monde. Avant Bob Marley, comment je vais n'importe quoi. Oh, ça va fantir. Au gauche, leader américain. Au gauche, leader. Leader. Mundele mutabimisa ki amundele. Avant Bob Marley ko fait bimi 16e. La monde. Comme on dit na Congolais ka kuna kachi. N'importe quoi. Respect ezala. Tenazo sayo. Leader. Ba bakay ba pesa ba beta ba mbata. Leader américain. Bino bozuye, oyesika, olingo bano baba. Olingo kito na kosaka ba débat ba Congo. Des mutale ki Koffi Olomide azate en Afrique. Afrique mobimba. Nabi Afrique mobimba. A numéro 1. Anabi Afrique ça Congo. Pourquoi ngutu mdote manazate? Comme dote manate. Congo sangsa, oko sangsa ba mission nyoso Congo ba ko bata 24 albums te. 24 albums te. Chikabatu. Leader américain. Voilà, c'était le leader américain Otozaï Nae, vraiment en tout cas. Bande on a vu sur les majeurs, vraiment en tout cas. Programme en mouvement les majeurs et ça la bien programme en mouvement les majeurs. Mais maman Penguizana. Merci à maman na Canada, c'est ma mère. Nanga zo na maman Penguin na Canada. Maman Penguin. Maman Penguin. Maman Penguin, Maman Penguin. Charlotte Mbanga. Charlotte Mbanga lianga mbanga bolingo ya kamakasi na soya mwasi. En tout cas merci na papi Zila honorable. Merci na velanga bakasa yo yebi. Na la fo. Nzema faire nani faire tu voir moi te parler. Mais la deuxième fois on y faire mutaseli nzembo. On sera polyvalent. On sera polyvalent nzembo de blason. Personne nzembo kana o de blason. Faire pas so vanya passe na yote. Voilà. Yo musano muziki. Faire des blason ça. Voilà. Sala nanga nyonso yo lingi motema na yo. Yango. Non, des blason dans ça. Ça ça ngona. Oye mbango alo belazo lela. Faire courage, je t'aime. Voilà. Tu as flatté pour qu'il y ait $1000, $50, $10, 500 francs. Tu as passé dans mon thème. Et comme vous me là, aux artistes en boca, bagolo courage. Muta comme muta mutu te gola zara golo. Mais album zo bangisa. La légende. Voilà. L'album Légende, l'album il y a grand prêtre na Koffi Olomide. Le générique na bisoté. Le générique est na linga ko ngona découvrir on a studio mais pesa na générique na bisoza sokola yango bien. Donc etikali sokola mata coin sokola yango bien. Sokola yango bien. On remarqué tolo ba ya mami sokola yango bien on remarqué ba to ba sokola matoi bien. Biso to zara le nyoka kaka tu as maintenant sokola yango bien to remarqué ba fille ba ominika bien te bana moto et surtout solo au monde mutamemi na moto asokoli bien te za conseil nika yango bien nika sa mapeka bien nika zolo bien et surtout yebi ba sera bien na ba chaka biso le lemo na wakata yo kamwa bololo wana te nika yango bien eza moi conseil pour na ndingo wana puis to za na danse mibali kuna to yembeli de biloko sokola yango bien na danse mibali na bosana ko tuna webike ba festivités za bino to mona ta leader américain na kermesse moko ta che libaya beta américain Kobeta concert ça on a problème te. Est-ce que ba rappelle mbongo bato? Pour na yebe belé hein. Mais ba pesa on ba cacher. C'est bon to mona ba mise belé ba beta leader américain. Ba pesa on ba cacher. Ko ba pesa un peu cacher ko ça na bien. To ko sepe ça mon kilo. Tu ça va princesse 6. Ouais.
après ça, 6 ans, les années prince. Aux ans, la révélation de Bissomo, vous êtes au bon Dieu, votre baïe. C'est ça, Vodacom. Abet on dada, pour nous winner, ils ont gagné déjà. Abet on dada, tout le monde quoi. Malheureusement, depuis premier tour, on a ezala na emami la palace. Ala nyonga rabanté, mundele té. Les femmes bon na France té. Ya emanzamba pambola yo, nzamba protection na mwasna yo, na banana yo, o umela, o mona ba kokolo. Parce que moni ba koko, amona ba kokolo lo, emami la. Tena bivio ya. Aza nzambia. Ah non. Banabe kala. Ah ya. O mutaka ya imane. Non. Ya babi. Ya babi mutami manga. Viens comme ça kala. Quand comme ça na kini kaka. Asu bongo na kini bongo tenga na kini ba ko pointe. Bo ke va na poto. Viens comme poto vacances. Là c'est bon y na vacances avec na maman na ba koko. Ba matela ki ba sort téléphone ba betanga ba jouer. He mami la palace patron. Mwana malando. Et mwana malando. To c'est la endo ya mama na ba. To c'est la malando nzembo. To c'est malando nzembo. Voilà, c'était le leader américain qui s'injora. Merci beaucoup. Quelques dédicaces. Vraiment, on a vu qu'il a tout dit déjà. Ambro State Njambe à Liège, et puis Père Nanga Serge Ndombele, et puis Jimmy Bella ou Venabiso, vraiment des Alara, Jonathan Moulolo, Diki Abadiki Love, Balobi. Un numéro de téléphone à Bato Toubota. En tout cas, on a pas ce numéro de téléphone parce que générique, c'est maintenant. Donc, si c'est générique. So générique, et s'il y a bien un moment, on a pardon. Pardon. Ah, donc, non, si on dit qu'on a pardon, c'est pour un idée, on a mon pépé, maman pengu. Voilà, maman pengu. Donc, si on a mon pépé, on a notre diminué. Oh, déjà, on a posé ça, maman, nanze moya au saranati. Les a pardon. Donc, oh, nous sommes à rappeler, on a posé avec moto aller. Aïmé na pardon. Numéro est plus 243 89 98 70 866. 089 98 70 866 Massananga Waterloo en Allemagne. Waterloo Massananga yo ebiga nzambe liboso tu es simba quoi. Merci beaucoup. Vraiment on est ensemble. Vraiment là c'est fait les Voilà, c'était là leader américain qui s'injora au Aouti Bongo, Azaina quartier la terre, qui la team et puis à Longo la team, à Zongi les sous et pas venir à Bisoko Fiolomide Quadra Koraman, moto à Betara vraiment. Songe Mbeli quoi donc l'album Légende de Zoya en tout cas, beau l'album Légende beau consommer au sala bien. Nasaï bon leader américain to solive vraiment il y a tout au solive tout il mot pas répondre bino bato botali biso pour comprendre. Alors Ibrahim Aza toujours notre pour nasser la bino Moussala. Si vous voulez nous contacter, il y a un numéro qui est là au poste de la télé, vous allez nous contacter WhatsApp tout compte la bino en contact. Je salue encore une fois Yaline Mwimba depuis Paris, Dr Jackson Lubanga, l'honorable Gaëtan Kodia, l'honorable Rémi Ayayos. En tout cas, sans cause en honorable moi to lia bambongo yate. En tout cas, merci Lissou Naïmak Makengo, Azaïbon Nassima Caméra, Madame Kapriski, la grande équipe de Congo Mokili. Je vous aime tous. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. La maison Hostelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Hostelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.